Bon, on a évité. F moro F mususu bangi na bangi na. Ndenge na ebele likabo c'est moi na malamu ya kosakana te tam so ko sila kabo sima kana. Mais la outi meki. Oh yepona ngo. Na yepona mouvement mais na biso nazo za ba karamo kwa do na évité. To kuma na ende 3 wana jour mususu. Fera epsinga bonoko ndeza wana yofo bonga maparama na yoki on dirait il faut ça la test. Ngana ça la test. Que le mouvement il faut ça la test parce que n'engeza wana musicien tout la maison mère bisote mutozorai ouera te mutozorai batu wazorai bazwaka ba musicien tout eza ba parlementaire bangone ba accepter non musicien intégrer mouvement donc lobby bongama ozo sala test faire le belinga me déranger. Parce qu'il dit comportement, il y a dans la zamba. Mais ceux qui babo elinga mwana mayo ngana tchagi pona mouvement que na pesa ke ba silence à côté na mouvement et ça li que no so bazuyete. Mais ngana obimanani. Parce que comme elle a l'attaquer ngambo moko boyi. Na témoignaka parce que le bienfait ne se perd jamais. Moto toi contribuer à la carrière na ngai, vraiment en tout cas, il faut na pesa logique. Je m'excuse, il arrive à notre commande en D3, les jours où on a peine à sensibiliser, Bafan Nangaipe, il y a Tchango, Bandalungwa, Kave, Bayaga wana, Bayotala, Bayochanga Tapua, Nayapega wana, Mexico, Notagibana, May, Moussoupena mouvement, Bagouche, Zokanga Manoko, donc parce que dans la côte mouvement déjà, na Kotina Kahar, Boulou Zali, Talé Zali, Stema Epe Zali. Je me souviens dans la test même jour Nazulema. Un ami artiste avait tana BCBG le papa chéri à l'époque azobe tana orchestre moko je crois ba Vatican ya ba Brazzaville boy. Yeba utara mikili ayepo à la test et le même jour il y a la guerre ngana yi. Photo ça la test dans la zamba. De solo beta bana la zamba tabana mai pe baebi. Ah obigi et comment la guerre sikoyo et logo na yeba on dirait faire rigola. Ndela kochanga ba manzaka na nenga 12 que non ndenge zana bino tosoka busa yembi foka buse parce que azalaki mal à l'aise vraiment en tout cas c'est un gars assez dérangeant pour ngai na koma era test bandi déjà Zulema bandaboye apparemment rataka kabose kobela babele la kanga ba pesanga micro par le roi de la forêt. Batuni nzembo nini kofia ina naemba nzembo wana na voix moko ngamo na ebate voix na utapi tangu na bandi kaka kofia ina mobali kitoko alata kitoko yeo na katsa Londres le temps na bandi kaka koemba na bandi kokende la zamba na episodo nga una bulayo ndero mbula mboy bandi na katsa applaudissement à niveau natala fait place à laki obika banda ko sauter moi je copa mon mai simbi tamba vide les rois de la forêt mais ka bosser na ba gesa ngobina jour au rosoyer solana ye tunaye a websa yo muta yamba bien na maison même muta azaka na souci que asa na maison même eza patron na faire rigolo yango to ozokamu sanga tso tsanga ke ka bossa sala ke mission mo bo alobi boye ndenga na ebele mwana malamu mission ne motangira Manda chante l'homme Ibrahim ah wana batango eleka tango eleka c'est le 4 fois tango eleka papa faut ta no charge azana ngo esika batikele papa lutumba la ndeno makambo wana bien Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comme un tu sais. Aïe.
Bonjour chers internautes, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission de Matika Songo MP4 DJ Balobi. Bomesanako Benganga Mikolo Mozalisi. Mozalisi, cela veut dire que nous avons bien bango. Quand on parle de moi, on parle de l'internet. Merci à Doudou Bessa qui m'a dit, toi, il faut qu'on Mozalisi. Donc cela veut dire que Ozala, Osala pe Batuba Zala, au Pesa pe Impact, au Pesa pe Lengi. Donc Bomesanako Benganga Mozalisi, Matika Songo. Dans cette émission aujourd'hui, on va parler de Ferregola acoustique, l'homme acoustique. Donc cela veut dire que Makambo et Bimi Lelo est commis suivi partout dans le monde entier. Moutounion soit commis qu'on l'accepte Bokasité Nae, Yandole, il faut être acoustique. Yangoana Weranson, on peut ça Hugues de la Forêt, raison Alobara. Et là, on va leader d'opinion. Cela veut dire que ce balaki sinzela motofo landa balaki sabiso forme tolata ba marka basuki bakati to kata yango lele komi acoustique tala ndenge batinyo so balandi. On va en parler de ça de Ferregola là jeudi big dédicace na na JMA bakotongo bakolembe mon vieux aïe JMA bakotongo bakolembe yozara na kati mon vieux, sans toi moi je suis absolument rien. JMA bakotongo bakolembe wana Nathalie Bona moni kota likolo Nathalie Venanga eti kimbokusu ya ba eti babi agence na biso Covid-19 déjà ils ont fonctionné na kafu pe na kimia JMA bakotongo bakolembe mon vieux soki Nathalie Boye yo Nathalie Boye M na pesi Boye A tango na kobalusa likolo na lobi na bango nyonso bakotongo bakolembe JMA aïe Laetitia Kuya aïe na pesi bino nyonso mbote sans plus tarder na pesi pe papi Concha Papi Concha depuis quelque part de la part de Matika Songo Papi Concha et puis sans oublier Nesha Pindi Abanesha. Là je vois Mede Mackenzie Sandra Maya. Là aussi je vois Papa John Makaya ya Fifi Mvuka na pesi bino mbote place bozali bijou afo Mateso aba bijou Papi Kabakiriko Kingo Mwambe Papi Kabakiriko angaye Fodia Kimbe aibi makamona oloba sans oublier Elisa Kuya Ngole Kasongo na komisa na bakombo nyonso mama Elisa Kuya Ngole Kasongo wana mère supérieure Kafu donc ce que monio sepele quoi mbongo na ye mais soka bandi yonde oyo ba vensone. Là je dis big dédicace à la famille Kuya. Je vois Béni Kuya Ketia ma préférée de cœur Ketia Ngole Kuya sous cœur Maman Songi Baby Kuya Maman Songi je te salue JC Molali Atalo Kuya. Sans oublier mon fils aîné Chris Kuya Pembele Kasongo. On a tonton yana benga Pembele Kuya. Aïe, on va recevoir aujourd'hui Garçon Plaisir. On va en parler avec lui. C'est un pilier de Ferregola. Il a commencé longtemps aussi avec Ferré. Mais les loyaux, Mahamango ont changé. Boni mon cher. Ouais, très bien, vraiment. Matika Songo, sérieusement, c'est le on a on comprendre déjà que c'est bon. Santé normale. C'est bon. Souffle zongi olamu qui est nini ce soir bunga kala robino ayebe pa télévision bino apesi bino on a ba age ba niveau na sauter on a ba age ba niveau na sauter otanga so makambo na sola so makambo oyo ya biso biso bunga tena kata mboko na sérieux moko tambola partout ka ba bloko na biso partout betaka Bablo moi kala album na biso to binisi oto ki daba 4 ans yango 4 ans et demi yango album na biso betaka na ba terrasse nyos Kinshasa betaka album betaka na ba terrasse non ça Kinshasa mais retombé album ndé vraiment côté qui parce que ba succès au bozaye nango na 4 minutes après 4 minutes ba succès ba générique ba nini et scotché vraiment te logo à 4 minutes hein ba solo hein tout clôturer 2020 ça na Guinée Il y a une invitation du président de la République de Guinée à Bengisaki Bissouara, qui est dans ce moment qui va y avoir. On a retombé à l'album de Bissou.
Album ils ont se comporté vraiment kitoko donc fanatique na biso na minute bazar recette là bazar recette. Verdi 24, l'homme acoustique, l'homme derrière cette caméra, je te salue 24 Verdi. La passion beauté, place aux aba image bato ba olela ba image ma casse leki Jonathan on appelle un ta polémique évolution dans des jet set. Ouais, évolution ça très bien donc ma meilleure chose qui est vraiment qui toko répétition ça bon ça quand quoi bagné sur ça la robine ça na parler bien que bolandika idéologie moi répétition na parler moi ah Matika Songo donc na ba confinement to kangi vraiment mon beau côté tout ça toujours na parler biso to ça les seuls artistes faire rigolo ça les seuls artistes oyo na kati ya Congo awawa azaka na studio na ye na parler akaraba makamna nyes tu na parler ba nyes tu na parler wala na yebi bango na imam na bango te na mingi ntango ya mbinga yi o ya mbinga pour le na lobby siko wana na okota pour na génération na ye fali pour pas ça na yebi bango te Eza. Non, yom tozo apprendre. Oui, nazo apprendre ba. Na bien ngoto. Ko faire le midi fali pour pas. Na bien ngoto. Donc na minute tozo travailler vraiment na parler, tozo on a vraiment tozo bosser dire dans ligne ya Rosabarate. To kangi vraiment mambo côté tozo travailler des albums na biso, premier album les abongo, premier soin, deuxième album les abongo, Black Box o ezaki Black Box et comme sikoyo harmonie on a to chango. Donc en attendant boza na premier soin. Première chose à pour comprendre que Betty World Music. Première chose est album Yarumba. Yarumba, voilà. Harmonie est album urbain. Urbain, net pour comprendre. Tu vois les Congolais, sous Baïba, ce balobi bongo to balobaka, World, voilà. Donc World, fait rigoler. Première soin na Harmonie. A décidé à lancer un terrain tous les deux albums à la fois. Bon, mon ibiso Matika Songo te travaille vraiment la fanatique na biso na bi que te bi jeoni to sala des albums on a ndenge aussi la kaka awa wana sir to so la vraiment la fanatique na biso oyo ba repona na kati ya mibale wana na sir to busa moko. Mais côté à première soin na minute vraiment toujours travailler, toujours bosser vraiment dire, tu évoluer vraiment, tu comme déjà à niveau sur 100% il y a album il y a première soin, tu comme déjà à 65% donc dans ce scénario là tout dans l'Arabie Saoudite. Première soin après si voilà na hôtel Gauthier Mascotte à Tunangango, Gauthier Mascotte que je salue depuis Angleterre, puis tu peux chercher Total Icon qu'on en Norvège, Didier Okam on a Birmingham. Première soin ils a Yemo Koto après si ba musicien pour na bi que ma pour la base à Nzembo Moro boy il sait qu'il il y a groupe Mobimba, il y a leader Yemo Kote. Le premier soin ils a album il y a fait rigola, mais après si 4 titres na ba musicien après si la Mabouma base, voilà. Après si na Charlie Solo, après si na Yamado, après si na ouais, après si na 4 musiciens. Na fils Ametio là. OK, na fils Ametio là. Ba marque Austro ba chete. Et ba marque to ça na système ya lipa, tant on lipa faut ba kabola na ba ninga tout wana ba marque Ausdamba ba zwaki. La chanson na bango yo monaki et puis ça qui marambu et ça qui marambu c'est il faut ça là cette fois-ci ba Mabouma base ba sur la chance na ba fils Ametio là na ba Charlie Solo oyo ayembeleli Chico Simisi l'homme du moment. Na makambo wana nyonso évolutionner na to na Torozela ba Boaki premier soin après quelques temps moi une année surtout moi quelques mois après ya Boaki ya World. Bon, on est là pour solana ba fanatique na biso nde to solana ba fanatique na biso nde ba web ça que faut boire pour ça la pour biso vraiment tout ça faire rigoler ça laisser l'artiste à travers vraiment ba fanatique na o azora vraiment tant ko ba fanatique na donc to solana ba fanatique na biso so ba pesi que album oni ne obima liboso wana na sir to ba ndenge to ça. OK, Papa John Makaya Fifi Mvuka abaina poser question mombo. Ça te fait comment ceux qui leki o yebi kaza leki na ochayo leki a venu to leki mombo a manqué yo to manqué mukolo a leki yo zaki on a ça te fait comment? Bon tant on leki a venu ou bien leki a quelque part so manqué mukolo c'est que ça na mutu mombo na se mutazo tindae quoi. OK. Ceux qui sko leki wana a manqué ndo lobi ke ba tindae mais ceux qui leki wana ba langage na peut-être azo réclamer droit na ye ou ils en normal mais ba bengi en poli. Quel droit? Tes droits na normal peut-être au ça qui m'a bé mon boyum to bandaki et to bon alobika ke lo moni ketchonga na ngo bove na ngai neto beti bazara bo bazanoti
Obetiango, il est peut-être dans G15, exemple à l'époque, Jordan, avec un catch nangai, il y a la catch à Kala, et ça a pris mon tenant ou en maison même catch mais nouveau modèle. Et ça le passe mais entre temps il y a le vérité. Bon, na solo déjà so moni mona muke azo manquer mikolo c'est que ils ont un mouton boy azana simana donc naza vraiment na tenter ya kokota pour na ko expliquer ba makambo wana déjà tant on a déjà mona muke azo manquer ba mikolo c'est que mouton azana simana et puis mona muke wana azandoki mwana muke manka mukolo te za kwa mwana ndio afandi wana so mon déjà ko manquer mukolo ako manquer neti Jonathan c'est que mwana na azandoki azempoli azandoki c'est le Miture, je te salue. Tokota na actualité. Quand on parle de l'actualité, le monde entier, qu'on se le dise, le monde entier a debout, le monde entier a tombé dans le monde musical malgré le confinement. Ferrego a osé, il a frappé homme acoustique. Tokenino idée zaki nini a faire bovandaki a pesibino idée moi yeli pour que na biso na world do na biso acoustique. C'était comment d'abord? Ouais, donc moni Ferrego là ça a vraiment un souci à ba fanatique na ye to vandaki vraiment to talaki ke na minute to za na ta confinement to vanda ba parler donc to go tika ba fanatique na biso te ke ba vanda bongo yango moni ke to bokelaki bango concert acoustique wana yango zo poussa bango avec les temps to bimsara des albums na biso wana yango to bokelaki bango na concert acoustique na biso ezala sur le terrain ndenge bato ba fani vraiment ba parler donc Ferrego les artistes eux azara vraiment associé à ba fanatique na concert acoustique wana est le problème pour niveau faire ayembi a interpréter que lui-même na cité ayembi banzembo na yemo et puis selon arrangement na acoustique et betu wana faire banzembo ayemba na disque yango ayembi mayembi yango na ndenge mususu donc c'est que tout confirmé que ndebat babara aza numéro 1 na Congo bayembi aza ma Jésus de nuance c'est que ça solo moni matika songo lelo yo photos za fier na kati ya Congo wa ndenge lelo mona de là que ba chanteur ebele ya mboka oyo lokola ba prendre so ba pepe kale ba kenda ba tableau ba kenda ba chanteur ebele o vraiment ba alaka ke ya danser ba kenda lelo to tika na Ferrego là donc photos za la na sengo wana vraiment to tika na artiste munene lokola Ferrego là ozo sala vérité à rumba congolaise donc photos à fier wana donc Ferrego là tant les karatolo baraza leader les contestables donc incontournable donc azal leader moko donc na yebite ke mutu nini yo comparer ye na ye azate donc comparer na ye azate faire beta acoustique lelo mutu nini so comme Yolanda ndena loba na début ya nini ya annonce na ngai que de la forêt loba bango baza ba leader depuis na so ba sale loko de loko balanda le loto moni pende kona biso kabose asali pas acoustique mais avant to comme en acoustique wana celui to zongi na début na moi tamo to le ka kabose tenaki balangagement boy mabe pour na faire rigola à dénigraki à kitisaki par rapport à les guerre ando les man boso ki on deni tango loba mangambo est-ce que mamozo loba manza solo ponga ebi kabosa za mwana malamu kabosa za mtabilo palo pate za mwana malamu na ndinga osakana te donc tam si yozo kosela kabosa yozo créer les kabosa les kan émission alobaki musique et comment air mo ya ba F bon na ebite F moro F mususu bangi na ndenge na ebeleli kabosa mwana malamu ya osakana te tam so kosela kabosa makama na yambai askemba sawa awa ka na plateau basiste ya kabose aya pepa na bino te aya ka pepa na bino ebete ebi askembaste verdi aibi askembaste na ebete ngai bato ebi nga garçon plaisir muto makambo muto to ebi ngai muto otanga na ngai na yambaki ye alobi ye atika lotala acoustique a faire eta ebi pete nini te atika lo mona acoustique ta ebi ka acoustique e salami eza ye eza ya bango ndezo beta acoustique mo ya classe ya banini tout par rapport à wana kabosa linga ko se mesurer pe na faire rigola par rapport à acoustique bon ndeko na ngai omoni acoustique na biso tito beta acoustique wana lelo na web sayo ba mamba libanga toujours na mbuma o eza roté là donc eza nango normal so lelo ba artiste belé lelo yo balandi eloko oyo to sali balanda kaka eloko o eza malamu so moni lelo ba artiste belé ba sali ndenge biso to salaki eza mabete eza ba honneur ya musique ya Congo
Et ça, on a la musique à Congo, mais bato bamoke na on a mabe na yo moko zawana ozotala ba acoustique yo moko ozomona oza muto lelo umena ma musique eza muto a rebetela masolo musique te ozwa ta otala comprendre que nana beti bien nana beti mal. Mais normalement quand on a parti préteninte à faire rigoler acoustique c'est trop clair, trop bien chanté, propre et puis babi homme acoustique. Cela veut dire que l'homme il a fait l'acoustique chez lui à la maison. Si. Donc chez lui tout abimi ata libanda te ata la portail ba nyonso salamina. Ah nga Jésus de Nias na mona France. Nyonso na ba caméra on permettre nga na longa qui journaliste na zonga là. Non, na zonga ndako. Te na mona zonga ndako. Ya, on nyonso salamina. Na ba caméra on ba filmer, ba sali clip wana. Nyonso ça ba matériel na biso. OK. Donc ils ont le mongo te auto louer libanda auto soit boy ça c'est. Donc nyonso te salamina. Ba réalisateur pe ya bino, ba cameraman. Nyonso ya biso moko. Ah mais faire aki na likolo tout ça aura toujours likolo. Faire aki na likolo. Mais ka bosser sikoyo aleki wana ateni balanga jamabe to komona bazong tseli biso po Congo baratarata. Congo neto sano bokosa et to sa émission bolela ta après à 10 ans. Une émission nga oka olobelo mo bazong c'est là oui bien. Totalaki natalaki na statut ya mutu moko pona tanga kombote. Je suis étonné, surpris que Kabosé Moutaya naïe na maison mère c'est au fait rigoler. Oui, Moutaya naïe na maison mère c'est fait rigoler l'impérateur de la rumba congolienne. Il m'a rappelé sur la télé jour au Zoyer, sola naïe tout naïe ah ouais ça Moutaya mbaye bien na maison mère Moutaya azara na souci que azara na maison mère et ça patron na fait rigoler. Yango to ozoka musanga tso tsanga ke Kabosé sala ke mission moko bo alobi boye ndenga na ebele mwana malamu lo ti yo moni ke akota wenge wana poto yebi ke asa mwana malamu za gatso mo bwaluka ni ba problème alobi bakutana atema bakota esimujibawa amona karmo boye biselo oyo tutaye boye ata mama kolobo vraiment ngama mpasi boye banini ata boye faire rigoler ebisende ya talobo ngalongwe nani ba longo il faut que ta mouvement bi amema eti grand hôtel prise azalai kuna bandolia yemora zolo bango na vidéo na sur na si solo ba o nazo sengango na régie bachela bisongo fona senga mutu na ngango wana atina on na WhatsApp poté moni faut que na biloko na ba preuve tu vois tolo ba ka ilo remonte aux informations bien tu parles les temps que tu n'as pas de preuve donc ndéaki abi de la forêt matelement pour faire banda peser déjà ba benen pemena c'était VO soda ba nini prise fako tabinde bazwa wana mais l'ingratitude est toujours condamnable comme on dit ceux qui yozo loba na on dimate Kabosé mona malamu donc na ebité Kabosé mana ebité so asona problème na bato mona malamu mama zo loba na mo zo kosele makamba dans son plaisir ceux qui bon bino pe beaucoup na système so ba bino bo kiper montute bo kipara mona malamu ele kelanga siko na ndenge zo loba ke Kabosé loba ki boye mona malamu donc na ebité na ebité non na yoka na dikama mabete Kabosé donc tu zo loba boye zo kamusa vous assure oui toute la vidéo Verdi 24 toute la vidéo et puis on se retrouve juste après. Mais na uti meki na epona mouvement mais na biso nazo za ba karamo kwa do na ebité to kuma na ende 3 wana jour mususu fera epsinga bonoko ndeza wana yofo bonga maparama na yoki on dirait il faut ça la test ngana ça la test que le mouvement il faut ça la test parce que ndengeza wana musicien tout la maison mère bisote mutozorai ouera te mutozorai bato wazorai bazwaka ba musicien tout eza ba parlementaire bango ne ba accepter non musicien intégrer mouvement donc lobby bongama ozo sala test faire le belinga me déranger parce que dit comportement ya bana la zamba mais ceux qui babo elinga mwana mayo ngana tchagi pona mouvement ke na pesa ke ba silence akota na mouvement et sali ke no so bazuyete mais ngana obimanani parce que comme elle a l'attaqué ngambo moko boyi na témoignaka parce que le bienfait ne se perd jamais moto toi contribuer à la carrière na ngai vraiment en tout cas il faut na pesa logique. Je m'excuse, il arrive à notre commande en D3, les jours où on a peine à sensibiliser, bah fan n'a IP, il y a Tchango, Bandalungwa, Kave, bah y'a wana, bah yotala,
bakotyanga ta poa naya mpe kaka wana mais siko naotangi bana mai mosusu mpe na mouvement baguche ezokangama noko oyo donc parce que nga nakota mouvement déjà nakoti na kar boulot ezali tala ezali stema mpe ezali. Je me souviens nasala test même jour nazolema un ami artiste abetaka na BCBG le papa chéri à l'époque azobeta na orchestre moko je crois ba Vatican ya ba Brazzaville boy yeba utaka mikili ayepo asala test et le même jour il y a la guerre ngana ye faut tout ça la test dans la zamba de solo beta bana la zamba ata bana mai pe bayebi obigi et comment la guerre sikoyo et loko na yeba on dirait faire gola ndela kochanga ba manzaka na nenga 12 que non ndenge zana bino tosoka busa yembi foka buse parce que azalaki mal à l'aise vraiment en tout cas c'est un gars assez dérangeant pour ngai na koma era test bandi déjà Zulema bandaboye apparemment rataka kabose kobela babelela kanga bapesanga micro par le roi de la forêt batuni nzembo nini kofia ina naemba nzembo wana na voix moko nga moko na yeba te voix ne utapi tango na bandi kaka kofia ina mobali kitoko alata kitoko yeo na katsa Londres le temps na bandi kaka koyemba na bandi kokende la zamba na episode nga una bula yo ndelo mbula mboy bandi na kati applaudissement à niveau natala faire place à laki obika banda ko sauter moi je copa mon ama isimbi tamba vide les rois de la forêt mais ka bosser na va ça ngobina. OK, merci de retour sur ce plateau chez Matika Songo Cascas babi bon mon ngoma boymen dans une semaine déjà décor ont changé dans plateau marambo tout changé wa parce que ici nous on travaille na capacité na biso tout ça la concurrence na motuté to kota appel maramba batute na bengi invité na ngai à respecter air naé parce que yebi que kuna polémique est raté kuna basola bien to linga vraiment moi en musique na biso photo salango et kende liboso merim baté je te salue Manu Mwendo mon oncle Manu Mwendo je salue aussi mes frères et sœurs partout Bozali, Maman Nana Kasongo, Nadine Magui Sabana, Sabana Yaba Magui, Binonius, Juju Inana, Fofiane Inana, Magloire Inana, Kas, Stéphanie Inana, Moutete, la Pessi Binonius Mbote. Parlons maintenant de vie. Tout à rôle les cas à Kalamini Tawa. Excusez moi n'attend comme parce que cette vie vie, to Boulemba mort, Robinho Mondebo, ou alors bâti 13 millions de vie où l'équipe bino na ba vie lelo yo to roya revendre la bino po batu ba ozela devoir wana batala sko homme acoustique et bimaki quand acoustique na bino homme acoustique et bimaki les 5 mai les 5 mai lelo toza le 29 hein le 29 donc ça déjà 2 semaines et demie le 30 ouais 2 semaines et demie titre na on a YouTube ba comment c'est ça homme acoustique. Homme acoustique. Pourquoi homme acoustique? Homme acoustique. C'est y mon route. Faire rigolo et mon besoin homme acoustique. Donc ça fait rigolo acoustique. OK, faire rigolo acoustique. Le salut 2 semaines. Beaucoup mina combien de vie déjà? Matika ce moment ninga garçon plaisir vraiment dans l'équipe émission na la bien boye na on les gâté qui ba mon ngai na on le makambu ya ba vie. Na invité na les gars na ba émission epelé na no bato ba yokanga te ki garçon plaisir afandi pour na kolobela la ba vie. Donc boyelanga téléphone ngai tango ya mingai na plateau na yo ming photo sololaka makambu ya musala nde na utiko betela makambu ya premier soin na utiko betela makambu ya harmonie donc ndenge toujours kende toujours tambola ndenge ya premier soin tozali na minute on est toujours travailler toujours bosser dire toujours na résidence ya patron na faire rigola toujours sala studio na biso ndenge zalara to na système ya studio nde toujours travailler semaine au de travailler qui 19 personnes semaine on appelle ba obenga 19 personnes ba ki ba travailler donc ma solo o est important ya ko solo la yango wana donc ma solo o est important pour na koleka na télé boye pour na kolobela makambo moni lelo ndenge lobi lelo mamba ba vie kolo na ko fanda teke na lobela ba vie ndenge lobi lelo lobela mamba ba vie te
c'est que ngai na kotalaka yo jour acoustique wana oyo bosali oyo ekoleka 1 million 13 millions de vues yo meke lobelango je vais voir dans 2 semaines, donne-moi mon téléphone. Je vais voir dans 2 semaines parce que déjà awa avant-hier on dirait attaqué déjà na ba 9. Donc c'est que aujourd'hui peut-être Ferrego là a les capé déjà Makamboana non ça c'est homme acoustique 11 c'est pas ça homme pardon vous excusez-moi parce qu'on est en train de chercher total anano Makambwango Verdi Nengozo Leka Awa voilà Ferrego là on va voir voilà Nachi 3 semaines 3 semaines à Pamba Verdi tu peux voir 3 semaines Verdi ça combien Tala, Tanga. Ils ont combien? Donc, tout gali nandeko ya jour moko peut-être 2 jours 1 million. Wana ya musala ngati. Donc nga vraiment na rôle katiki ba mona ngai tata mukolo bo responsable na ndo le vidéo na attend. Donc, ce qui toke tina na moi wana Ferrego la peut passer aussi. Ma solo est vraiment important wana reso. Même au moment que ma solo est important reso la eza o wana même te quelque part pe salibino bien bon mécano un peu moi rola muka bo chape moi ba idée na. Ça sera déjà rola muka. Ça sera déjà rola muka. Ezaka ke to kota vraiment na kati ya ba makambo wana te ozolingo memanga. Mais chose grave. Ça fait combien de temps j'ai pas fait? Tena umeli. Nasi yo yebi ngana yo. Ouais, pesa bato. Yo yebi ngana yo. Esika to uti. To lala ba libanda, to lala na ba chaîne na ba kiti biso mbalo to kokami biso mbalo yebi. Na yebi. Donc na umeli vraiment. Na umeli. Wana ngape na bandi ba masanga ba changa. To bandi sika ba makambo donc to banda mangana yo. Changa pona ba TV, ba oya to beta makolo. Makambo ezaki bele anga ile tsakuya. Makambo ezaki bele là je dis big dédicace à Grand Stella Ntela Umba, il y a grâce bijou fou à Mateso, na pêche pe mbote place aux ali. Nathan nyonso sala masala ngai. Nathan nyonso sala et pas faire ba disque nyonso faire à sala tant yo za na dis na tant yo za na mouvement na faire à bora. Faire yo boroka na homme acoustique. Ouais, lui c'est mon papa, aza papa na ngai donc il y a ba punition, aza papa Moni papa Polibanga ça bien. Aza papa moni papa déjà so ba moni obo se faire rigola. Na mandefu na passa de comment faire. Présence déjà tolo. Mais moi ntswaka Madine faire rigola donc naza ma fabriqué par faire rigola. Voilà. Donc ils ont que na uto orchestre mo bo na uto quelque part o bo boté na uto sika monté. Parce que yo yebi banana banda ti lelo na zalaka sika na za o. Wana za papa na ngai suka boy ngal lelo oyo. Ata boy ngal lelo, ata boy ngal lobby, ata boy ngal lobby wana kuna. Ngana yaka na orchestre ko na lukani banga ti na yaka na musala. Voilà. Donc nazana nous fanatique na ye na lingaka ye na sepelaka na ye. Donc ngai naza te ke pona kolandela ki il faut ba boire nga boye boye. Donc si papa na nga boaki ngai merci vraiment papa donc libangi sali na vie. Merci. On va citer na question na biso sukao émission pe to biso toza ba pandisa au total rapper ba dire ya ba musicien na ba journaliste msusu ou ba poser ba question pour ça rappeler peut-être un musicien loba. On avait suivi Manda Chante. Alobaki Batounie Naba musicien 5e génération. Alobi c'est Fali Poupa 5e génération Mokonza Batounie on sort numéro 1 c'est Fali Poupa. Entre temps la kin peut que Fali Ferré et que la bon. Musicien ne montagne Manda Chante l'homme Ibrahim. Ah, on va t'envoyer les gars. C'est le 4 fois. Tangueleka papa, faut no charge azanango esika batikele papa Lutumba la ndena makamwana bien. Atika distraction. Tangueleka.
on a tenté à répondre. Musicien, on attend les gars. Et on attend à été tant les gars. Tous les gars. On a ma garçon plaisir, on a autant à combo à musicien, autant de les gars. On en attend. La minute de raisonner par Madame Moussous, il faut tout ça la boy. Dans le raisonner, musicien, à l'ala n'a aidé à Bandakala. On attend. Tant il est candidé, Esther Malone, dans maman sociale. Azota la biso la mère des opprimés. Mission tangilanga 5 chansons oyo bina Congo oyo ça succès. C'est Lina. Mon maman Ibrahim. Tamalende. 4 fois Céline. Okangami. C'est comme muta bongo nga garçon plaisir vraiment muta makambo. Navani mana plateau. Non, répondre à Bongo. Attends, on charge de Batigeli au jazz. Allah de la orchestre, on a mal à Moussayango, après ça m'a cambo. Oh, Baba Jalout. Baba Jalout, a bête à ma banzadi, na fina, ma Moussimba, à côté de la Aza grand monsieur. Tu as le roté. Il sait chanter, il a une voix. C'est un man chanter. Tangelanga 5 chansons. Comme 5 ba chanson nous faisait belé. Et yo kana wapi? Mais à ça la chanson yo kana. Ngana bien moto. Na bien moto. On a ba tango eleka to kotanga ba kombo ba tumote mutakufa ne kala nga garçon plaisir mutamaka na no seko sa mutana la musamutana ba tuwa muchaika. Ngana kana faire rigoler l'impérateur de la rumba congolais. Après ça nga makamba osakana te so na migo tanga ka koma na pesi mutana succès. Big dédicace à Esther Malonda, maman sociale, la mère des opprimés, sans oublier Bavon Mabanza, Bavon Yannick Chimbombolisation, l'éducation, Kassongo, na Pesombo, te place aux alliés. Binonion, so obo se pelara la matika songo yeyo. Binonion, so ndebozara awa, to se pelara bino Patrick Mwendo, je te salue depuis Paris. Ya Guilain Mwendo, Binonion, so Marie-France Mwendo. Na pesio mbote papa na biso di 15 mafuta na pesio pembote place ça. On va citer na question oyo ndé na lobaki fali pour auto beta ferré. Na nenga auto beta plutôt Bercy. Na nenga musique congolaise to bi que Trozon à l'époque il y a BCBG Maison Mère to bi que Ouera na JB Zaki Guerrero JB so Betty Martyr ou Betty Martyr. Jiba Betty Bercy ou Betty Bercy. O Betty fallait auto beta Bercy bon bino ba concert. Bo ki pété bozo là la kaka ko gonfler tous les athées. Oh bata makambu. Fallait que poto liboso na ba ministère bino bolandi ndebo lembisa na bino. Ndekolanga matika songo. Na tsayo o bata makambu na ndenge ya kosakana te donc biso na tsayo mamu ya ba voyage to na ba voyage na ndenge ya divagation te na ndenge pe ya loyenge te. Zoka. Si ba mission no tangela ngana ba beti ba place wana ba beti wana obi ke na minute oyo na Paris wana ezo zelake faire rigola il faut abeta ba salo wana peto beta yango déjà peto beta yango ba zela ba faire rigola na ba Fabregas peto beta yango to beta ba salo wana to mema ba orchestre na ba mikili ba kenda déjà plusieurs fois peto ko beta ba concert wana ba ozela pour na minute oyo poto de ba ozela biso ezaka makambo ya confinement oyo soki esili kaka na si na koleka aliaki déjà wol eza eloko te papa eloko te faire rigola aza grand nom na mbokaeloko te papa seri faire rigola na kosala baartiste ebele na mboka bazaka bafanatique na oyebi yango mais yeba yango nga na yebiso okanga data lelo ntango so baconfinement esili oyoka sango na koleka émission na yo na koyebisa yo askembasi mpa alobaki kabose ntango aobeta musike wana bateatre banda otanga théâtre papa kokotana ba théâtre te papa tanga ba théâtre de chez nous de Silat. Merci, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à toi d'être là, mon ami. Mon dédicace, à mot de la fin, il y a répétition, préparation studio. Tu peux besoin de boire à bango, se manifester, na ba numéro. Tu englobes Nios. Ouais, donc nous avons signalé tout vraiment acoustique, même si ça déjà sur le terrain, vraiment, ils ont se comporté vraiment bien. Ils ont déjà dans la plateforme Nios et le téléchargement. Oh, on a un vaccin à coronavirus. Donc, il y a un acoustique na minute vraiment dans le poteau, parce que nous avons un vaccin coronavirus. Donc, tu peux essayer de voir l'artiste Nios, tout l'artiste Nios dans le Congo, ça bête acoustique, tu sais que ça l'a raté. Mais si vous avez un simbi qui t'a rendu yemba, mais autant que ça n'a pas de système et réveillé.
Il fallait beta pas kosik na ye. Biso ba mto bandaka mwana nyos to mona batu tu balanda. Il fallait banda on liboso. Biso, eza biso. Biso mto banda mwana nyos tu mto ko sosa te. Internet ezali. Tomonika bossa sali tade. Eza nango bien ne balandi, c'est bon ba ans Luzolo ba Luzolo interpréter faire rigola ça. C'est bon na sepeli makasi, eloko balandaka eloko bien. Ans Luzolo ba félicitations vraiment si vous allez donc c'est bon. Nga vraiment pour reçu que ça vraiment na pesi mbote et pas ya venanga le véritable code mondial ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni code mondial, code universel. Ya Willy Moucheni. Azo lembanga ite na pesi mbote pa ya Berado Prince de Zamunda. Patrick Fortis Banque, Boss Pepe Mbongo Maboko Banque, John de Grasse, garçon à Panama, Chico Chimisi, garçon à Paris, Lasconi Mbunza, la personne qui a Dami Dato comme on dit Argent Pur, Yvette Mbi à Zanoti, Tata Mwasi Abana ici, quand la musique a zola nanga na minso, la personne qui a Venanga Bruno Lubika, Ndengi ya Mikili ya Poto, garçon plaisir yo mutu ya Makambo, Zola donc bana tu ya Poto tout bolinga biso donc. Beaucoup de chaîne YouTube na biso betika ka faire rigola TV au s'abonner donc au moins na mieux tout biso. Merci beaucoup, on arrive à la fin. Merci à Willy Moucheni Code Mondial. Merci aussi à Jonathan Bolingui, merci à Cédric Makambu, merci à Diembokani, merci Mbokani, à Marlène Tessa. Merci à toi. Merci aussi à Biscotte Mbala Pied de Jésus, mon ami personnel. Aïe. Merci à toi. Merci aussi à Jésus Brian. Sans oublier Terry Alino, Montema Maestro, sans oublier aussi Laetitia Kouya Mbele, Kankou Bia, tout, Nyonson, Boaki. Et puis sans oublier Doudou Bessa, Christian de Cornès, je te salue. Là où tu es, Binonio Sobolinganga, mon cher. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, félicitations et puis courage dans le boulot parce que depuis tout bandana yo. Biso peut-être toujours changer ma place mais yo changer te. Yo ça. OK, ndeko na matika songo ça ne belé ba tout le monde parce que la garçon plaisir. Ouais. Il faut longwa. Mais ba mona ka garçon plaisir ça pembeni ya papa Hervé donc wumela ça wana donc il wana ma papa nanga wa fabrika. Na komi nanga fanima, na komi fali maswa kuna koka okanga changement te. Zongi pas fait. Papa Hervé, voici les aigles jaunes. Aïe. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.